Oh, ma régie des zones. Papa, oh, toto kana batonga po ato. To brosser ataba minu na biso tala pa mai tokoki. Tata, bonjour. Bonjour. Ah, tout ça na commune. Tout ça na commune à Lemba, quartier Banzalemba. Problème ni na moni oh le toko, régie des autres cabines le toko toni. Papa, oh ma régie des eaux il a so facture yango yo. Ba une semaine yango toke na toke tozongi basa. Oui, na français ba le bilo c'est la vie. Mais oh vie, ou bien mort. Et ça dit combien de temps depuis maïso? Une semaine yango tozokende, une semaine. Tozokende régie des autres ibisi bango. Boya bobota la mai na bino bazo beta biso kara kutu ndenge wana bazo ya kutu te. Papa obino mo bo pakoli yango ba makala te. Est-ce mai bena régie ko bima? Mai régie des eaux ba pompe yango tambola ata 10-20 pompe faut confirmer yango. Yo moko tana ndenge modèle ya tiwango ndenge ezali na balabala. Là boke na régie des eaux ba ibisi bino. Ba ibisi biso bakoya une semaine yango bazo ya te yango emone non suite lobi awa bakoya mbango. Mais bozo mélanine pendant une semaine. Oyo tuzomela wana izaka yango wana tuzu yango ocheka na kantine ka bidon ndenge wana ochekis ndo meli yango. Siko oyo eza vie. Oyo modélisation yango oyo mboke ezobonga yango mboke bo. Bonjour. Ndeko, problème ni bo potani na régie des zones à quartier na bino so Mbanzalema. Père na ngai nous avons toujours kemba fort, toujours kemba mai salité, ba diarrhée awa, diarrhée ndeza manika, likolo kaka ya ba mayo, to suffit fort. Zomona elo moko ba sala ezate, to pota bango elo moko ba sala na bango ezate. Oh bino mo botie yango na ba bassin to zo bima boyena. Yango moko okotambola même awa, to okotambola no même boy tout. Totalement na pompe nyonso ka couleur kaka o ka couleur kaka changement exact kaka mai kaka bongo. Ça fait combien de temps depuis maïso maman? Oh ezo betana ba une semaine déjà mai ezaka boye changer te. Mai boko mina ba centre régie des eaux après. Chef to komiti kuna o bakoya bayaka na bango kaka te bayaka na bango te ba ko saka bongo. Bozo mélanine mikolo. Mikolo ba kisi kaka te yo bana pe ba diarrhée tala bana kutu ba diarrhée ba kondi ta mabongo. Mama likambu nini komi na quartier na bino? Na quartier na biso vraiment bulamu ezate. Batio batia banda kala etobuka kufa ba balabala neti maye bali kaka kaka boleka kata olati bilamba yesika okobima bien te. Salité mai. Bongo atabo bengi bangonde boyo kubongisa batio bayaka te. Kaka yo moko moni événement toke ezokoleka mai ezokole butu moi penda olate lamba na yo ya bien te moyen te na quartier te tozabo. Maman Mbote. Mbote papa. C'est comme si ozo maîtriser moi muke. Eza nini nde sali ke bobengi biso. Ezali problème ezali mai tozo mela eza ya saleté. Mabe makasi tozo batu tozo ba niama. Ngai na tama. Maya nani? Ya régie des eaux aza irresponsable azo boma biso parce que ba tio nyonso déclassé ngai moko na komi de fona régie des eaux ke boya ko bongisa biso ba tio parce que moyen ezate o tokoya baya ka telelo pena to monike ngai na sali 2 jours na nzomela maite na lobi tete trop c'est trop. Ça fait combien de temps depuis maye komo bima na couleur? Oh ça fait presque une semaine, hein? Une semaine. Oui, mais c'est très sale. Ngai na tanga ki na classe, hein? L'eau, c'est la vie. Et puis l'eau doit être claire, limpide, inodore, hein? Inodore. Alors mais biso oyo c'est quoi? Eza nini. So na comprendre bien, c'est comme si na venu boza na terrasser. Ils en là. Terrasser, comment maye na couleur? On a quand tu battu à régie des eaux toboki. Na balabala tala tiyo na biso tala tiyo mai nyoso salité zokota na ba tiyo ya kopola. Donc ba tiyo ne poli. Ya kopola. Mai ne ya salité zokota na ba tiyo zo na ba pompe. Kasi yango te mai ya salité trop sale, saleté les qui makasi papa. Depuis ba tiyo to boke sel combien de temps? Oh, sali nango un mois wapi, même 3 mois. Même 3 mois ça na ko pasuka tozo kende ko yebisa bango tozo ko se plaindre papa. Maya salité to lembi ba maya salité eleki. Akutu na yaki a pas maman na to katama ya brosselé tala pa mai ba
o pa mai pa o tokoki kotoka penza o ba benga ngoni na mnoko mboka tanga wisu bien lotoko papa na ngai tala eza lotoko bien penza ninango banda tongo nde na zaboye na brosser kutata ko brosser te tala pa mai na yo toka pa mama na ngai na brosser ata mnoko tala penza mai yango mai o na ngono si o mai yo eza mai papa na ebisa yo eza mai o mama pesi ngai o mama pesi ngai ana pompi wana brosser oyo o pe eza mai pa ya brosser donc o mai yo toki na pompi eza mai na toki na pompi papa keba ba couleur ya mai o papa mai boy ba kwa mela o pa mai ba neti bana mboka tala maka